Salut, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà. Moi, votre humble servante, maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Ndenge kaka toyebisaka bino que tozalaka wana mpona informer biso. Donc, na malamu to pe na mabe. Ndeko na biso bozali komona ndeko na biso ya mobali na kombo ya Papi Mokiki. Il habite à Londres, à Tikibiso, à Utikotika Biso, Nzambe Azwa Molimonaye et Pema Nakimia. En tout cas, la famille, on va revenir pour vous donner beaucoup plus d'informations concernant peut-être comment est-ce que ça s'est passé. Mais selon c'est que Toza Kuyoka, Batubazolo Bakenon, abilité, namoni même Jaël Cho apostaki ya lobi ki solo la kinaye. Donc kazala ki bien a betele même du solo qu'il fallait normalement à qu'il en Afrique du Sud kota la moana nae après Afrique du Sud à kitakin ko fêter, mais Dieu a décidé autrement. Yangwana naebisara biso toujours que nous devons savoir que la vie que nous avons ne nous appartient pas. Tout ça aura toujours malam, tout ça aura toujours malam. Parce que tu es bi mokoloté, tu es bi ngongate, talent de konabiso, akei à fleur d'âge, à tiki biso, eza likambo moko ya esengote. Vidéo au bozomona asali yango une semaine passée, vidéo au bozomona o azoyemba azobina. Asalaki yango il y a une semaine passée, mais ils en a battu oyo basolo la kinaye 1h, 2h, 30 minutes avant sa mort. Donc naye juste kolendisa yo ndeko kokutana na libaku ya kolanda biso oyeba ete vanité de vanité. Tout est vanité. Nous devons savoir comment vivre avec les gens. Zala malamu na mutu nyonso tu oyebi lobite. Donc Nzambe penza apé sa famille biologique ya ndeko na biso Papi Mokiki makasi ba connaissance na ye Nzambe a fortifié parce que seul mutu oyo a fortifiaka il y a extraordinaire ezaka Nzambe biso bato ya mokili tokoki koloba tokoki koya koloba nde tolobi boye mais pour famille ezwa kimia famille ezwa penza oyo kaka ba sentir penza douleur makasi te malgré douleur ekozala ezaka Nzambe ndako ekobondisa mitema. Donc du coup Nzambe apambola biso bisika nyonso tozali tolingaki toya ko informer bino parce que ndenge ka boyebi toloba yango toujours que na B52 toyaka kaka mpona kopesa biso ba bonne nouvelle te même ceux qui sango moko ezali ya pasi tokoya tokopartager yango elongo na bino. Nzambe apambola biso. Je reviendrai pour information mosusu ultérieurement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sous cette atmosphère tolela ndeko na biso Papi Mokiki. Mosantu na lola Yahweh tosangani tobelela yo. Oh oui, belela Yahweh, Yahweh na bikawa. Belela Yahweh, je dis bien lia, belela kio Yahweh, Yahweh na bikawa. Elobo kitisaki moto ye, Yahweh na bikawa. Biso pe lokola ye, tosangani biso toyemba yo, Yahweh na bikawa. Kitisa oyo tozosenga, Yahweh na bikawa. Ata na pasi, belela Yahweh oh. Ata maladi, belela koyoka yo. Ye moko kisi, ye moko monganga, ye moko medikama nyonso Yahweh. Ye moko Yahweh. C'est toi le médecin par excellence, Seigneur. Monganga solo a milimo. Basi oyo bakufela mibali bazotalela yo. Ikonzi na moto Seigneur, ikonzi na moto Nzambe ikonzi na moto kombo na ekolo
eza likonzi akoyikambela se yo yawe likonzi na moto yawe likonzi na moto kombo na ekolo Yesu ye moko moto amine na moto nzambe na ngai likonzi na moto likonzi na moto kombo na ekolo Yesu olingaka kombo nini yango tobenga yo Yesu olingaka kombo nini Yesu tobenga yo kai kombo nalalila lipanza se ya mosantu kombo nakumamelaka se yo yawe kombo natalelaka mutu mpe moi yawe kombo elalisanga lipanda nakoma biyembayemba mpona yo kombo ekabolaka na pafe na ngai nakoma koluka yo aye kombo abazamba bajenu na se kombo na yo po bolingo na yo eleki monene yawe yawe bolingo na yo eleki ngai monene yaya akabatangeli ngai bakombo seza na kombo moko te engangela milimo etosa mpe bima kombo yango ata na molili nabangaki eloko te netumba mpo yango ebatelaka ngai mobundeli ya babuta mobundeli ya bakoko mobundeli na ngai eza na ntina ya koyemba yo kosana yo napanda ngai nakolanda yo ata pasi ata basoni kolo azobenga yo yawe soki osalelinga mokonzi ekolongolo nini yaya sala ngai natatola soki opesi ngai ekolongolo nini yawe ai soki oyete o na vi na ngai na sambo yaya rabi moto malamu ayaka na tango malamu na makambo ya vi na ngai nabengaka yo ya liponye moto aliboso ya vi na makambo ya vi na ngai nabengaka yo ya liboso soki oyete o na vi na ngai na sambo ya ngai rabi moto malamu ayaka na tango na ye rabi moto malamu ayaka na tango na ye soki oyete o na vi na ngai na sambo ya rabi olobi nini rabi 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 olobi nini soki osalenza mokonzi ekolongolo nini rabi olobi nini soki opesi ngai ekolongolo nini rabi olobi nini soki oyete o na vi na ngai na sambo na ngai rabi moto malamu ayaka na tango malamu na makambo ya vi na nga kolo nabengaka yo ya lepene na makambo ya vi na ngai nabengaka yo ya liboso soki oyete o na vi na ngai na suki na ngai nalotongo kosamba kofingama miso mpa na yo miso na ngai na ngomba sempe so na osambo kozwa nini yesu soki nafingami nabanga na ngai lisu te koyeba yo lokola kobanga nabi lokola moto azaka na molili te sikoyo bapelisa pole moto makasi na ngai molongoli ya soni oyo azalaki se longolaka soni nazobenga yo eliki ya bana bitike tosangani biso tobenga yo mosantu na lola yawe tosangani tobelela yo owi belela belela yawe
belela, belela Yahweh. Je dis bien lia, belela kio Yahweh. Elobo kitisaki moto ye. Biso pe lokola ye, tosangani biso toyemba yo. Kitisa oyo tozosenga, ata na pasi belela Yahweh oh, oh. Ata maladi belela koyoka yo. Ye moko kisi, ye moko monganga, ye moko medikama nyonso Yahweh. Ye moko Yahweh. C'est toi le médecin par excellence, Seigneur. Monganga solo a milimo. Basi oyo bakufela mibali bazotalela yo. Likonzi na moto Seigneur, likonzi na moto Nzambe, likonzi na moto kombo na ekolo Yesu. Oza likonzi akoyikamela seyo Yahweh. Likonzi na moto Yahweh, likonzi na moto kombo na ekolo Yesu. Ye moko moto amine na moto Nzambe na ngai. Likonzi na moto, likonzi na moto kombo na ekolo Yesu. Olingaka kombo ni nyango tobenga yo Yesu. Olingaka kombo ni Yesu tobenga yo kai. Kombo na lalila lipanda se ya mosantu, kombo na kumamelaka se yo Yawe. Kombo na talelaka mutu pe moi Yawe. Kombo elalisanga lipanda na kuma biyemba yemba pona yo. Kombo yekabolaka na pafe na ngai na kuma koluka yo aye. Kombo abazamba abajenu na se kombo na yo kokila o bolingo na yo eleki monene Yawe. Yawe bolingo na yo eleki ngai monene akabatangeli ngai wa kombo seza na kombo moko te engangela milimo etosa pe bima. Kombo yangu ata na molili nabangaki eloko te netumba mpo yango ebatelaka ngai. Naye mobundeli ya babota, mobundeli ya bakoko, mobundeli na ngai eza na ntina ya koyemba yo kosana yo napanda ye nakolanda yo ata pasi ata basoni kolo azobenga yo Yawe. Soki osalelinga mokonzi ekolongolo nini yaya sala ngai na tatola. Soki opesi ngai ekolongolo nini Yawe. Ai soki oete o na vi na ngai na sambwe yaya. Rabi moto malamu ayaka na tango malamu. Na makambo vi na ngai na bengaka yo ya lipunye. Moto aliboso vi. Na makambo vi na ngai na bengaka yo ya liboso. Soki oete o na vi na ngai na sambwe ya ngai. Rabi moto malamu ayaka na tango na ye. Rabi moto malamu ayaka na tango na ye. Zambe o soki oyete o na vi na ngai na sambwe Rabi olobi nini Rabi 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 olobi nini soki salenza mokondi ekolongolo nini Rabi olobi nini soki opesi ngai ekolongolo nini Rabi olobi nini soki oyete o na vi na ngai na sambwe na ngai. Rabi moto malamu ayaka na tango malamu na makambo vi na nga kolo na bengaka yo ya lepene. Na makambo vi na ngai na bengaka yo ya liboso. Soki oyete o na vi na ngai na sambwe na ngai. Soki oyete o na kosamba kofinga mamiso pa na yo.
yanga na ngomba sempe oh sona osambo kozwa nini Yesu soki nafinga mbio nabanga na ngali chute koyeba yo lokola kobanga nabi lokola moto azaka na molili te siko bapelisa pole moto makasi na ngai olongo ya sonye oyo azalaki se longolaka soni nazobenga yo eliki ya bana bitike tosangani biso tobenga yo Bonjour, bonsoir. Na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine, mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango eza nini? Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prité. Santé eza na prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la la mignonne. Botika la bébé. Oh la bolingo bandaki na sala minyono bongoli yango 0 lobezalaki na 10 senando yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chose kaka mpona ba voiture te.